Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui est Moutoka? Ah oui, merci Nabandeko Boza déjà connecté aux autres la tindika aux autres déjà émission Yannick Stopira Yannick Stopira oya bino Yannick Stopira mais ça n'a toujours conseil la bino ba reportage vraiment brutal la image mais ça passe pe mawa niveau congolais a komi na kanda ezo pesa bena passe le bito kitaki wana bota ndeba ndeko la so basala ke pa ba yende faso bazo ko tumboka pino to sika na autorité faut ba lukana no bazo mo solution mbangu. Petit un jour voir qui va bomber indien mon ville kuno bien libanais ou des chinois pour réaction façon la sala qui lo bezaki pena bien te bangi ba pansanga kutunga caméra botano image ya ndeko oyo pe asala rapiko to sala ki na yekutu mutayeda ki ngapona filmer mais façon ba beta ki ndeko oyo bangi ba bomaye na misu na pesa ngana somo chance kutukene ba beti ba ndeko ba intervention ba police ba zuye to kenda na hôpital donc ndeko oyo bangi ba sacrifier nde pona ngai bana nga ba image ba ndeko ba sepela kite yango bande ko la biso bosala pa ba indie pa ba chinois soki boza na kanda boye ko se comporter bongo te pe makam na bino boza ko tumboka chaque jour bongo pour la base la bino solution et so senga il faut gouvernement na no vanda na bité soki na kosi ndeko chako il faut gouvernement vanda bande communicateur ya cash na ba communicateur ya pouvoir en place il faut ba expliquer bande ko clair pour la ministre pour la solution za ma passe pour façon baza ko tumboka kuna nshi boka ki ba bomi indie moko kuna na ville so pa bomi indie za pe dangereux no pona bande ko na so batanga pe na ba end kuna. Faut autant balance ya image on de comment kitila ba image ça passe na makapo ele kaki lobi na ville et ça linga bona somo ataba ko sa revendication même à niveau à bongo te ko bamba mabanga ko panza ko tuma ba pine donc nanga moko tu façon so bazula ngalo bilanga ku fande e ba jinde ko wana façon ba beteli pesa nga so metto kenene no peut utaka image au extrait et azoki mo première sur l'hôpital wana tout année maman so tele kaki en tout cas merci na ndiko na biso pe junior accompagner kinga to sa kina itina hôpital maman so tele kaki na ndenge to so mbagi mo ba kisi misusu wala de raison qu'on ko na ba traitement na ndiko ba beti ya sala ka pa ba indien les aïka juste à aider à protéger nga pour ba sa matériel na ngate ana ko zolanga ba image tellement à travers na bango nga aider nga loka ba yebaki mais ba ndeko kaka ba tomboki ba bi jamais ba image ko leka pona ba image le kitro na ba TV na ba internet mais bonzi ba autorité ba tire jamais ko zolanga bango solution boka ba misone ba lobaki na no ba misuku ba ki ba boto na caméra mais ba ndeko nga il dépêche miso parlement debout o ba tozala zala na bango ba monaki de ba yake intervention na ba protéger kinga ba longoli nga ba bi kitana faut botika e a ça la juste musala na e. En tout cas, merci à Refé Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mima Wetu, Luka vient à Bisso Refé Kisombe, Solana ve Refé Kisombe, Beta Katina, na Robingo Pena expliqué, au Beta Katina ve Refé, Beta Katina, vient à Papi Kelly, moi, 4 systématique, et Bika, Jenenge, Zalaka, Kato, Bombe, les amants sur le bélan, on a presse, boité en ligne, boité, Batebele, Bakoeba, on les a 4, quoi. Merci à Élysée Matondo, Maman, à grâce, merci. Attends, faut mon États-Unis, faut me poser au Canada. Merci à sénateur Baba Bazola. Bota nous méchons, c'est la gloire pour tous ceux qui ont bota pour image mususu.
Appel. Obi? Appel. Abibi sur le téléphone de la voirie. Téléphone est quoi? Mais lui, c'est du problème. Bamusu bayebaki te bayebi sikoyo musu bayebaki ete nde bango bapatriya bayebi bayeleki ya maso obi te bapesi ye banini bautopesi batraitement toza na ye Aujourd'hui, avant la quitte, va apprécier très bien. À ce qui a un peu de temps au Pimba, c'est mon rapport à la bon, c'est bien en tête, j'ai un peu seulement le monde biso totumbi balingo bakisa salaire te bendieu balekisi totumbi yango mboka na bango te totumbi boye mpo baboyi kobakisa salaire bachinois bendieu tosepele makambo osala te natokani boso botumbaki bozwaki solution baesala biso misabe tozela ngo tozwa mbongo me tozwi mbongo ntango tovandike droit mais tokani boso bosalaki sous marche bozwaki solution tozwaki solution te biso badeklare kaka po apesi droit na biso message boyesama biso solution donc bozoka solution azobaka mbongo moko ezanga ntina oyi na biso bango polémique jusqu'à présent, dans une nous tenter, dans mon amour, on a dit sorti, ce qu'on a foutu dans le lait. mais tout les bosso bossala qui marche moi j'ai dit bosso on a négligé en gros mais en sous-traitance n'est pas aux autres ça va indien tout ma caisse donc l'état congolais Félix Tshisekedi Yosa président de la République et le monde va éditer soit charge de Makambuoyo au moment où on a dit le peuple d'abord. Simique, l'État a fait Simikanda. Il faut pas foutre à Batura Simique. Indien oya bandako basali matata. Surtout Sajiko penza aza base ya petitesse ya ba sous-traitant. Sajiko aza mabe. Ba retenir Sajiko ba bengala ina et puis ba Suisse marque na New Lise mkazo benga ba sous-traitant c'est sous-traitance bato pesa baindie mutu mabanga bato kende kolandaka bango tina bandako na bango surtout Sopako chose grave bozonyokola biso na Sopako baloba ekoma surtout Sopako injonction ya mboka na biso te siko toyebi te likolo ya mboka oyo ende alekibeko Vitali Kamere abali indien pasa bavantir Vitali Kamere abali indien pasa teke bozobimisa gouvernement frontière capable comment ba indien bakolie indien bazonga uswati tolobi boye uswati ba indien bakanga basali nini bazonga ko bana ba indien ba chinois bango nyonso tu bazofuta malamu te tozomona gouvernement Félix bakobimisa capable bongo ba indien ozala ozoteka
Oui, après la image wana to so sur la deuxième image on dit comment pas outé ki poto abengaki biso ça médecin salaka na Londres abengaki biso ndeko moko akota pe na akota ko futile pa na ye wana pe acha ba locataire na ndako na tokana Kinshasa ndeko wana maître avocat asali 18 mois afutaka ndako te façon BBC ko ba ko mbingeza te botela ka image nenge ndeko na biso na papa wana médecin nga solaki na micro na biso tindika za ko tukolela na autorité botele likambo c'est comme si état de droit congolais so comprendre ngote au moins mutatema zo suba na balabala soko yebisi no état de droit oh mutaza ko filmer ba marche ko filmer biso des état de droit so mikito ko beto état de droit mais so comprendre so ça finalement ni na mboko ne ko malade totala na ba image nenge papa wana alobaki ndeko wana ngana osala commentaire to te bota ba image nenge lekaki to chité pe la image ya ndeko na biso wana médecin ya papa wana zaka na Londres yaki kotala ndenge façon baby seli ndako pasi na mabota mameza oleka na mboka na biso vraiment na kocha pa commentaire trop te merci na chako na caméra merci à Tanfumu na États-Unis, merci à Refek Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à mon vieux Kwame Chaka na Londres, viens Kwame Chaka, ya Kwame Chaka, na Komelio, nous allons répondre, merci à mon vieux Kwame Chaka, merci à ML Mike Luzoladio. Vous avez la image, je vais vous faire commentaire, on a le bateau, tu peux papa n'engi aller là qui, aller pour l'anda qu'on a façon de Koana, soit des avocats, mais à ça que se comporter. Voilà nous image boyoka. Mbote ba papa, mbote ba mama. Comme on engage Jean-Pierre Abedi, mukolo ndako yo. Nazana problème na locataire nanga moko boye. Comme on a ye maître Mpoi Symphorien, azali enregistré na baro ya Matete na ya Matadi. Tata wana kotaki wa depuis le mois de septembre 2017. E banda période wana papa wana afutaki eloko moko te na ndako nanga. Afutaki loyer était malgré tout ce qu'on avait fait to memaki na commune to zoelie ba préavis à vider nyo surtout mais tata ona boyaki ko futa loyer ti lelo oyo ngana fanda kawate na fanda yande na poto responsable andako azalaka awa asalaki nyoso oezalaki na pouvoir na ye tout en utilisant la loi de la République démocratique du Congo mais papa oyo lukula ya zali avocat alobaki keye azali kolo ya loi ya République. Il a refusé de payer. Azalaki ko se pointé na communauté place bazalaki ko bengaye akende comme ça basamba bayo kapé version naye. Il a toujours refusé jusqu'à ce qu'on avait menacé de l'amener en justice. Yango anande akendeki na commune era komaki kuna il avait tout nié, il niait même sa signature. Alors, il a fallu ngana utapoto natika musala nanga natika bana nanga na mwasi nanga naya kobimisa tata oyo nandako. Banda septembre 2017, afandi afuti eloko te aye kobimande lobby parce que je l'avais menacé de le faire sortir de force. J'avais passé par la loi du pays. Bon, lui, il semblerait qu'il est au-dessus de la loi parce que Azali avocat a bimakite aye kobima quand j'ai dit que alors je ne vais plus utiliser la loi du pays, alors je vais utiliser ma force physique. Alors le kulape ba voisin ba locataire mususu ba monaki makamyo surtout ezaki koleka il a été obligé de quitter yangwana lobby alongwaki a longwe mais atiki ndako na condition moko ya mabe penza bino moko bokomona ngona bilili ndenge bazuaki yango donc ndako on dirait bangulu batu bazaki ko vivre kuna atiki ndako donc condition vraiment mabe. Ba mur nyo surtout ezana ba makila ba crachat donc ekomi mwindu ba mbetu azaki kozikisa ba mbetu na ndako bokomona na milili ba serure ya ndako nyo surtout a buka ba nyama iza partout donc moyen na kotisa mutu mususu kuna ezate il faut faire de grands travaux peinture donc il faut tout reprendre salle de bain donc ezana condition moko incroyable toilette wana kutu tokolobate eza atikelinga munene ya poubelle, il y a papier hygiénique nayo azaki ko utiliser après se débarrasser atiki ango kuna donc moyen kutu oti ya zolo na sana na toilette ezate. Papa ango akimi hier je lui ai demandé, je l'ai appelé pour que aya total andako ensemble naye nanga comme ça tozo a compromis surtout à dépenses on ngala ko sala pona ko comme ça les sous ndako na condition habitable. Comme toujours, il a promis qu'il allait m'appeler. Et ngana bengaki alobite na zana réunion. Alors il a promis de m'appeler, il m'a pas rappelé.
jusqu'aujourd'hui. Atindala qui est texte, message, na tongo, comme ça pour que Abenganga avant 12 heures, Abenga quitté et je ne suis pas surpris de ça parce que Wana Bizale le naye. Donc à Kei Nanyongo, il y a 18 mois. Donc, nous avons compté 18 mois jusqu'au mois de février. Si on a compté 6 mois de mars, puisqu'il y a le lobby le 28, on a 19 mois. Donc, au total, il fallait à 330 $ par mois. Donc, binomoko beaucoup qui au salaire calcul. Donc, ils allaient plus à 5 000 $ oyo à Kenango. Donc, wana nako bakisape ba dépense nyoso nako sala. Alors, je vais le chercher toujours. Ce qui a la conscience, il faut lukanga tosala makamnenge sengeli. Apesa inga mutuka engage. Alobi mutuka oyo na pesio ezali BMW moko boya kala ya 2005. Apesa inga ngo alobi mutuka oyo nga na pesio engage pona mbongo na yo nga na kolongwa tokosala isuba calcul. Mutuka ngo apesa inga ba document te. Na kende kiti na police koyebisa bango basalaki réquisition tozozela DGI ayebisa biso mutuka wana eza ya nani po ye apesinga document ata moko te ya voiture. Chaque jour il promettait te na koyela yo na mukola liboso ayebisanga ke o ba document eza na ndako ngana na ndako albi o document ezali na bureau. Et puis après ça je suis passé à la maison ici plus de 4 fois nazo azo monanga azo esquiver kaka azo kene comme si il y avait absolument rien. Jusqu'aujourd'hui, Moutukango, Nazanango, mais police a yebi, et puis DGI a aussi la investigation. Merci beaucoup. Babandaki komandela ye ngana fanda awate ndenge na yebisaki yo mais ndako ezaka na ba responsable na mboka na biso oyo tozaka na système, il y a un système légal oyo ezako exister. Oko longola locataire kana ndenge makasi ndenge wana te. Et il y a un processus à suivre. Bon alors on a tout suivi jusqu'à ce que il a refusé de payer, il refusait de se pointer dans la commune. Pendant ce temps, tous les préavis que moi j'ai prenés, je payais. Ceux qui n'ont pas ici, il faut monter et matalikolo. Donc, il a continué à rester ici parce qu'il ne respectait personne. Azaï ko respectait responsable yanda koute, azaï ko respectait mami konzi ya mboka te, ba document nyonso o commune pe apesaki, ye azoloba ke ba document wana ezali illégal selon ye parce que ye azali avocat. Donc ayebi kolega batu nyonso tout, azali kolo ya loi ya mboka na biso. Voilà. Le message ni asozo pesa bandeko surtout o bazolanda minute. Bandeko na biso nyonso tout o bazolanda, bayeba ke ba congolais baza malamu. Garçon o azali muluba na yeda na yebi ke baluba ya bien bazali kokanisa te ke pona bizali ya mutulukula oyo ke baluba nyonso tu bakomi mabe na yoki makambo ebele o kokoti sa muluba na ndako na yote tout ça ce n'est pas le cas. Tous abiso nyonso tu ba congolais même na famille na biso bato ya mitema mabe bazaraka tato yo mutema mabe na ye ezali pona ekolote ezali ye moko. Alors je voudrais baro ya matete baro ya matadi batala peli kambo parce que bizali naye eza kopesa soni na profession ya ki avocat na mboka na biso. Je me demande comment baza ko garder mutukula parce que nous sommes allés jusque chez eux basala ki est côté et puis garçon yango azo tambola partout azako matisa nini mapekana ye parce que il est au-dessus de la loi selon lui. Donc likamanga yasuka yango wana. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Le vrai Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car, tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha eko nafanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana.
achat sur internet ni tayari. Nico Business Car eko nauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba, tuko ku numero 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. Le Nouveau Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Moutouka? Putain, putain.